Bonjour, bonsoir, na balandino sur la télévision. Topé sino bonjour, bonsoir, ça dépend na RO bokozwa vidéo na biso. Bande ko ngai totie titre na biso wa toso la nyonso, toyambi ndeko na biso oyo azali na mboka ya Afrique ye mo se présenter. Bande ko toza na posa boyoka masolo oyo tokosola ndeko na biso. Topé si ndeko na biso temps oyo boya rapé bato ebele ya groupe oyo boyebi ke non. Toza na chaîne na biso la télévision, eza juste pour na kopanza basango na biso. Yango topesi ndeko na biso mama na biso Chumel Mbote. Mbote papa Emmanuel Mbote pe na yo. Mama Chumel okolakisa biso oza na fiti na ville nini précisément? Ya naza na ville ya Cape Town, Chumel Mpeti aza na ville ya Cape Town. Ya message na ngai na Ouais, loba maman. Message nanga o na koki ko loba réalité tozomona na mboka ya Cape Town ya Afrique du Sud. Ba document bali ko pesa so document te. Ba pesa so document malonga te. Pe ba pesa document mo ya 1 mois. 1 mois, 2 mois, 6 mois au sana ngoni pe ba boy ko pesa so passeport na mboka Afrique du Sud. Ya wana problème le petit wana. Mais je me bon peut la Afrique du Sud na salaka oui, je travaille na sala na restaurant. Ya. Ok. Tolinga kito ko maplato na mais tolinga to kende liboso na kotuna mama Chumel Bopeti asali mbula boy na Félicite et yaki mutuna liboso asali mbula boy na Félicite. Ok, Chumel Bopeti asali 3 ans déjà na Afrique du Sud ya. Ok, asali 3 ans na Félicite. Siko parcours non eloko ni etinaki Chumel Bopeti abima Congo akende a Félicite. Eloko mema pa Afrique du Sud na moni ka bomboka ya biso yo yebika nde ezalaka tomona misala eza te makambo malamu eza te donc na mboka ya biso Congo nayebi te bandeko comprendre eza réseau eza compliqué muke. Allô maman Chumel? Allô? Bandeko bote ne biso regarde eza connexion eza ko compliqué muke. Tokozela invité la biso eza mama Chumel o aza ko vivre na mboka ya Félicite. Biso tosali parcours oyo kozwa mama na biso ame ya ko expliquer biso ba événement oyo ba congolais baza ko kuta nango à partir ya Félicite. Toza ebele ba congolais toza komona makambo mais toza koyeba te pasi ya bandeko na biso na mboka o bazali baza komona pasi ebele yango tozwi toyambi mama Chumel ame ya ko expliquer ye po congolais nyonso ko kima mboka na ye contenu ya mboka na biso eza ko pesa batu posa ko fana sote baza ko mabatu butuna moi batu baza ko se retrouver te mutu ko sa classe na mboka na biso mais moins pour travailler selon étude ya sali ezate yango batu baza ko kende ko se réfugier ba pays mosusu yango toyambi mama Chumel oto so nae batu oyo bakozwa tra ya kozwa vidéo oyo to message oyo eza moko ya ba message oyo na kati ya radio télévision toza posa ya population nyonso congolais esika zali toyeba moyen de vivre na bango est-ce que baza ko vivre normal et est-ce que baza na ba problème ko partager mawana moninga na yo eza malamu makasi yango toza tuna mama Chumel ami ya kopesa so parcours na ye ya place ya bandaki comment abimi na Congo akomi na Félicite alobi Félicite akei kuna contenu ya mboka na biso eza ko marche bien te. Maman Chumel, j'espère na miko zong sa bato nata o connexion compliquée tolingi to yebasu koleka epa na yo moko me ko expliquer bato lobi eza juste pour na ba Congo misala eza te ba makomebele ele la Congo yango okimaki kuna siko na Félicite ne ofandi kuna tobi kuna eza batoti toza eza ba blom ba o ba mape ba tourna Félicite siko bino place ofandi boza avantage boza bien. Kozala bien tes moi trop dur par rapport toko awa kremeza memboka na biso kremeza te baboma mutu na balabala so isolé zali bakola kiso mundoki babotolo téléphone eloko wana na Congo ezati so tola na mboka libanda eza pona misala mais après d'ici di misala ezesouti misala ezate misala ezesute na desu confinement ye corona ekoti suteke makambo ebebi osomone yango wana
toza posa ozonga mboka na biso mais toza na posa ba o baza kuna no to mona misalo bazo sala pa ba o baza na Congo bazo lela pe yango tozo mona tozonga lisu Congo yango wana mais so mboka na biso ebongi Fati Beton de ba benga e président na biso de la République Fati Beton soka bongisi makambu tozonga po eza mboka na biso alobe tozonga to sala misala mais ba o baza kuna na moni na mto basali misala est-ce que ville les zones tant to mona bango ba kubanda après biso to kozwa courage ya kolonga mboka libanda to kozonga nde yango problème ya omoni population eza na kobanga nano bato ebele o bakimi mboka na biso c'est juste kozanga misala kozanga sécurité ya mboka na biso yango bokimi wa libanda mais bondimi bonyo koma libanda place crime ya makasi mais contenu ya mboka na biso baza koassire bavie ya bato normal te yango boza libanda eza kaka risque mama na ngai eza kaka risque le bokimi mboka na biso bokei kose réfugie na mboka oyo baza konyokola bato oyo baza kosala babe bao mamutu na nzela est-ce que otie vi no a danger ou bien eza onayebi te mama na place wana olobi toyoki yo mais eza pasi mingi mais kana nakobeta biso lisolo mingi beta lisolo mobimba ya vi na bino nde bomenaka na félicite bato bacomprendre Afrique du Sud eza bien eza pe mabe nde poste yango oyo poste ya Lumbashi yango mpo nani eza mabe soki natali na Congo tovandaka ta mosusu 2 chambres salon cuisine salle de bain tam soko vanda yo moko mais na Afrique du Sud bato bakoka kovanda na ndako mobimba yo moko mutu moko te okoka ofuta yango te esenga otia locataire na chambre mais na Congo tosala yango te ozomona mpe toyaka Afrique du Sud parce que mo mosala moke osa sorti mo mosala moke epeso mbongo malgré mbongo yango nyonso esila na ndako mais ose sentir ça va par rapport ya Congo wana oyo nga na sala expérience wana awo luka musala te mingi te ate muke mosa sorti mais Congo ozwa te Congo bakomaka kotia nga ndeko nanyo ndeko kingani nde babranche branche koma na misala bongo nayebi te sikoyo nde président ye se makambo yango échange selonga betela bato lisolo bien na bato oyo baza na avantage na mboka wana bato ba comprendre nano toapusa bato ba comprendre avantage na bino mingi makasi na mboka wana na ba restaurant le bo travaillaka salaire o bozwaka to mais kolakisa bato mingi na bato oyo yebi na félicite comment ba vivre ka to bato ba comprendre nano afiti yango na partie ozali olobi oza la ville ni maman dans la ville à Cape Town na Cape Town mais est-ce que vous expliquer ba congolais na mboka oyo ozali bayoka yo eloko nini oyo misala eza facile à kozwa yango to eza na pasi to eza ba condition po ozwa musala to nini mama misala awa restaurant faut tangelango po ozwa so ngozo musala na Afrique du Sud tangela restaurant ozwa musala osala peu de deux so tangi petre donc ndi batsa ba peinture okozwa musala so luki okozwa eza bongo peu en plus soki tangi na Afrique du Sud okosala musala ya bien soki otangi ndete ozwa musala ba sécurité ba sentinelle ndete benga na Congo nde belé bosa na Afrique du Sud ya to na Afrique du Sud il faut otanga po ozwa siko ba diplôme oyo batu oyo bazwaka ba mana na Congo ba diplôme oyo ba congolais ba mana na ba Afrique du Sud partout to eza ba reconnaître yango te to bandima yango te oh bon wana nde bazwa te wa bandima yango te bandimaka oyo biso mo ya Afrique du Sud ya Afrique du Sud nde soki diplôme na bango partout otambola eza avantage mais ya biso eza na avantage te eza na avantage ya siko selon yo eloko nini ezosala ke no tozala reconnu mondialement te na ba étude na biso moko parce que na mboka na biso je me suis yokana na mboka na biso tozala bato oyo batangi na Congo wana baza ba ministre oyo keno ba mindele ba resita bango kana Congo wana mais comment se fait-il ba bulletin na biso to ba université na biso na poto eza reconnu eza quoi selon yo mo muke kaka maile muke généralement yanga nde moto atindi bango selon ngai renforcer ba rebelle elo na kosenga kana bakonza mboka na biso Congo passeport na biso na classe na biso ezala basala yango ezala na pouvoir ezala na power nakoyeba ndeti ezala na power ezala na pouvoir makasi kese congolais na diplôme na partout otambola
partout kolakisa yango eza un avantage ndenge bafrais du sud basala ndenge partout basala ozomona mais ya biso Congo tokomprana te so ezala ni diplôme na biso Congo totangi baklasse bayi ese tosisi mais na mboka libanda eza eloko te eza eloko te soki tokomi mboka libanda bazokubandela lisusu klasi elikolo place wana nde esalanga mpasi mpenza mpona mboka na biso yango wana mais soki ka président bongisi place wana nde wana ekozala malamu vraiment ya population congolaise na landi yo makasi to veut dire lobango le bakandi ayeko dévoiler secret wana gouvernement na biso to état na biso congolais eza reconnu te mondialement côté éducation ya parce que sur la telle Afrique du Sud bango moko bana ya Afrique du Sud batanga lokwa biso Congo te Congo totangaka mais Afrique du Sud mwana mosusu azo négliger classe aokende classe te mais biso Congo mwana okende classe otanga classe ne normal pe tango oza diplôme na abima nango libanda bwe ozelongo mosala te mais soki ka moto awuti mboka awa ta mosu atangaki na ye bien te soki azwi kaka diplôme akiti nango Congo complexe balengi mpo ya nini eza kaka ndenge moko soki Congo babongisi mboka babongisi makambo eza pe na valeur to na posaka ya valeur wana nde mpo na nga na na posa valeur wana ya pa bana ebele batanga classe lokola bana Afrique du Sud batanga classe lokola ya Congo ti yango des problèmes ya ok mais toza na problème oyo toloba eza complexe pe te monayebi te eza nini oyo gouvernement azokoka kosimpose te oui bape africain mingi tozokomona neti baza kopesa biso honneur wana te actuellement na gouvernement oyo ya président Félix Antoine Tshisekedi aza na baministre oyo ye moko azwi bana Congo babima na poto ti baza na Congo wana baotravaille na ye et baza toujours na mérite na place pour travailler mais peuple congolais pourquoi un jour on s'en sortir les autres toza komona bato oyo baza kofa dans l'étranger compte tenu ya kokima mboka baki kovivre na makambo moko oyo eza peut-être intolérable mais moyen osala autrement siko question mosusu ezali awa olobi bien que non congolais selon betite na biso na betite ya bato oyo baza kote oyo na ba sud africain biso totanga makasi koleka na ba sud africain mais est-ce que ba constat tosala côté éducation oyo ya ba ndeko ba parents batite en étranger neti na mboka oza wana eza bato ebele batina mwa kitanga place wana mbe batanga te est-ce que oui bien non ebele baya awa bayo otanga classe bakomo sa buzoba ebele baya awa bayo ko oyebi o mama tindi yo papa tindi yo para bimisi mbongo na ye a futelo classe mais oye awa o bakota babar bakosaba loyenge da para ebika ke mwana na Congo azotanga ti base bele awa base bele to benga bakutu balekana ozomona pona nini kupesa ba para passe metango ozonga Congo ana na ocha Afrique du Sud ocha kosani nini yo memeli biso na Afrique du Sud ya mwana na osenga la ba continue biso mboka Congo bakoki ko aider biso ndenge batindaka bana na Afrique du Sud ke lobi pe batu pe Afrique du Sud batindaka be bana bona Congo batanga on a osenga nakati ote maman semaine bino bokomi Afrique du Sud il y a 5 ans il y a 6 ans mais yeba histoire na pesa yosko histoire ko na ba hôpital nyonso minene il y a de cela 20 ans ba docteur ba médecin spécialiste à hôpital nyonso Afrique du Sud il y a ba congolais kende sala ba recherche na yo ba ko soki non ba congolais nde ba docteur ba directeur ba mbele na kati Afrique du Sud jona ya ebele congolais toujours contenu congolais toujours so apesi honneur alinga kozwa honneur wana te a considérer yango congolais partout kindaka afingisa biso eza participer mawa mais biso na minute toza na posa ko critiquer te ezaki juste façon ko lakisa bandeko na biso ba congolais que non émission na biso oyo to so la nyonso ezaki juste na to fongoli porte au parenthèse
na partout nyonso communauté congolais ezali faut to meka kosala analyse ya kotala ndenge bozovivre mais question monsieur ezali na nde bozala est-ce que bozala communauté congolais na place bozali na ville wana bozali communauté congolais bon bana na ya fodi na yo kaka ke communauté congolaise mais nazwa nanga tante ya komona communauté congolais on bakendaka nazwa penda tante nazwa penza tante ya vous avez même pas mutualité monté beaucoup en akaba congolais te nazala nango te selon ngani nazala nango te mais na yo kaka misu bazaka communauté congolais basangana ka bon place basangana pe na yeba te na yo kaka ya mais na mboka wana déjà mona ba congolais ebele bazala na mboka wana est-ce que ndenge ba vivre na mboka wana ndenge ba vivre na mboka wana selon yo bazala ba vivre vie normale to misère congolais misu baza na bango bazovivre na bango pe bien misu bazovivre pe bien te mais azomona azonga Congo nazonga esu Congo na bandela lisusu nazonga esu Congo mais pourtant tant mosu na Afrique du Sud bato bazosouffrir bato bazosouffrir makasi na Afrique du Sud mais ozotalaka Congo ngo soki nazongi na bandesu koluka mosala mais yango nde problème ebele baza bazosouffrir ebele nga mpongo mpe namoni baza ebele en tout cas maman Chumel micro eza mpona yo ba message na yo fort oyo kopesa na communauté congolaise bakonzi oyo ya mboka selon elobeli na yo oyo kolela mpona ba gouvernement bameka koyeba nini oyo oyi kosenga na kena moke malembe na étude oyo osali ya restauration oyo otangeli kuna j'espère okozala mwa diplôme na yo to mwa certificat to brevet na yo est-ce que ekoki kopesa makasi soki ti na mboka ozwa na une place mo engagement ya kotravailler je ne sais pas entre parenthèses parce que yo omoni yango ke non parce que namoni bato mingi batravaille na ba Vodacom basisi ba classe na Afrique du Sud namoni ke yango ezo permettre bango batravailler je ne sais pas na oyo otangeli wana pe peut-être ekopesa pe un plus na Congo nini okoloba mpona bato nyonso oyo baza na Congo to wapi oyo nga message na ngai nakoki koloba ke soki lelo nazongi Congo oui nakomema pe diplôme na nga pe nazwa awa ya restaurant naomema pe kuna na ba restaurant eza kuna nakosala naza kondima na osala mosala ya na kosala pe mosala mais conseil na opesa bandeko nyonso baza libanda to tobima libanda ya liboso toyaka koluka ya mibale toyaka koapporte un plus toyaka kozwa oyo eza na mboka na biso te tomema oyo na mboka na biso oyo eza na mboka libanda nde tomema na mboka na biso oyo nga na kosenga ezaka ntango tozobima libanda toyeba eloko oyo toye koluka buzoba te toye kosala baventure te toye koyiba eloko ya motu te toye kosala buzoba te toye kosala kindumba te surtout biso basi toyebaka biti nini toyaka koluka na mboka ya libanda mpona totikaka bafamille mosika ozomona ekoma mpe oye Afrique du Sud ozongi koli tokoma obenga bongo oye makolo normali ozongi ekokufa parce que otamboli bien te na mboka bato ndeti Afrique du Sud koboma moto eza bonjour oye Afrique du Sud oye kolinga mobala bato oye Afrique du Sud oye kosala buzoba sikoyo baparent na bakoyeba buzoba wana oyo nga na kosenga bandeko na biso ntango toye kobima libanda toye koluka biso nyonso toyaka koluka ntango tozwaka nde omona tozongi Congo toke kobongisa mboka na biso kana mais lelo na kosenga na bakonzi ya mboka bameka nanu koede biso na classe na biso ezala na valeur classe nde ezala na valeur ya mibale basalaire ya bato na Congo ebonga ya misato nga na koloba baede biso na batransport batiela biso pe train ezala pe ya propre eza te ezalaka machine na makele na matoi batia so batrain nde tozomona na Afrique du Sud bamituka kitoko lokwa ya Afrique du Sud toza na posta ya biloko wana message nanga mpana koloba yango wana ok mama Chumel tozongi moke nsima toke mbangu ifale olakisa biso na ndenge bopase na moment oyo ya COVID-19
Pour passer nini côté kuna selon ba climat ezali kuna kio Covid-19 babi que non kuna il faut wabita bino wa cacher c'est quoi vaccin et passer non nini côté kuna parce que to sauter mbangu eloko ezali ma capital na moins confinement wana. Confinement. Tant que la confinement na sepela na président RDC alobaki ke ba tu ba futa banda te ba futa courant te ba futa mai te mais biso awa confinement mais kolonda ka bo futa ndaku mais ba bazo sala te ozomona ba bo futa ndaku te mais malade ezali tokaka bazolo ba malade on peut to moniter oh to ezomata malade ezomata mais to monaki te mais c'est le vaccin na yokaki opi na yokaki me bapesi na muti soki bapesi tokoyela bino pe message mpona kopeke bandeko. Obi oyokaki message ya président ya RDC alobaki bato bafuta ndako te ya nayokaki alobaki yango je tozwi message wana te bato bafuta ndako na bango normalement moto oyo toyebaki afuta ndako te ezalaki Omar Bongo Ali Bongo président ya Gabon moto azwaki mokano ya population na ye bafuta ndako te bafuta courant te azwaki charge ya nyonso wana président Ali Bongo nayoki ya Congo pa grande sœur na nga onga na lantia sa Lubumbashi bon bafuti mai te bafuti courant te bafuti ndako te babi président alobaki bakofuta biloko wana te si wana yo opesi information parce que toyebaki bakoma mai bakoma kozwa mai oyo na Kinshasa mai ya jaune oyo mama ya salite na Kinshasa en tout cas courant ezalaki kokata na tout moment bon wana eza bainformation oyo tozwaki na bato baza sir bon comme grande sœur aza Lubumbashi eza mpe moko ya bainformation oyo ezoleka na kati ya chaîne na biso radio télévision c'est aussi bien bravo na président de la République comme azwaki mokano ya kopesa bato bavivre normalement en tout cas bravo to souhaiter merci to PC félicitations président na moment wana mais na Afrique du Sud bino bofutaki bandako bofutaki bamai nyonso bosalaki biso mai tosombaka courant tosombaka ndako tofutaki kaka donc so futi pe te mobibisa so futi te ozo obligé ya kobima bazoyoka ta te ke corona etali ete mais bopekisa bato bimaki te tozali na bandako moboyisa bato bafuta ozomona so bande mpe kokabola babiloko ya olia eza mpona bango moko bala mboka bakabela ya baétranger te bakabela ya baétranger te baomona étranger donc bon baétranger congolais ya mboka libanda ezaka congolais te presque baétranger ebele toza su na valeur mpenza su te na mboka libanda surtout neti na Afrique du Sud tozovanda kaka tikaka tovanda mais na ba volonté na biso su bato te tokovanda su na Afrique du Sud te so totel bamakambo so ezoleka na bamisala différence ezali donc bakopi belo mosala bapesi mwana mboka yo ozangi mosala ya en tout cas tosepeli makasi eza émission na biso ya liboso oyo tosali na mama Chumel eza pe ya suka te etobana otala chaque week-end obanda kolobela parce que il faut olakisa bato spécialité na yo oza na temps ya kopesa bato baconseil bakoma moto ayoki kogarde ça comme oza moto côté ya cuisine olakisa bato koma bato bakogarde ntango na bango wana oza émission oyo tokofungola branche uniquement mpona yo moko eza chaîne na yo mais na ndenge toyei tosisa émission nayebi te motuna nini oyo banaye kosatane na pose yo oyo na pose yo te yo momi pose yo momi répondre question oyo tudi ngai oyo nga na répondre te oyo yo ozali na posa question oyo ozali na posa ke na pose yo nga na pose yo te yo momi pose yo momi répondre te namoni opose nga nyonso ya na moko te opose ngai ok lokola na pose yo nyonso oyi kopesa bandeko nyonso ya groupe ya Radio TV mbote ba oyo yebi na bandeko nyonso oyo yo kopesa mbote parce que biso ato beso merci quand même lokola ondimi volonté wana que to passer quand même ensemble na émission na biso et ça les biso bien quand même honneur ya komona mama Chumel aza na mboka félicite toza lokola à sa place moko nga nazali de ça moi bien alors pesa ba tout mbote oyo yebi
na ya groupe nyonso pesa mbote na mingi oloba eza te vraiment onga na oloba eza kaka merci na yo papa Emmanuel oyambinga na plateau napesi bambote na ngai ebelebele na De Gaulle Katambo yanga ndeko babizu place eza bene onza yanga mwana kenaya pukuta mon bébé chéri que j'aime beaucoup vraiment nalingi bino nyonso mingi boza telme ebele soki natengi bakombo awa tokolala babi Clarisse Musangala la papa social na souhaité bino nyonso bon dimanche à tous yeah aussi pesa batumbote aussi ici yo d'accord napesi tina napesi tina bakopine mbote napesi mama titi napesi yaya na ngamboyo elonza mbote tikaza junior elonza napesi yaya na ngamoko ya makila Renate Bofe kwesika aza napesi ye babizu place azali nalingi bino nyonso mingi baza tellement ebele soki na bandi ati lobi napesi capable bambote ebele vraiment napesi babizu na famille Bompeti napesi babizu na bino nyonso nakoki soute baleki tellement ebele soki na bandi le oy mange donc bambote elize tellement ebele vraiment sagesse napesi bambote vraiment toza nalingi bino mingi vinette de moi yanga ndeko napesi babizu nanga eba bon dimanche na mobala yaya nanga nalinga makasi papa Thierry c'est tout merci ok tomoni mama na biso chimene aza amesai na mingi te akomesanaka nzambe osunga omesana parce que topesi etan ya kopesa mbote neti aza kobanga merci en tout cas na bandeko nyonso oyo bakozwa émission na biso to message na biso tozwi na ndeko na biso chimene Bopeti en tout cas tozwi temps oyo ya kosolola na ye koyeba baeta na ye peut-être bato mingi bazalaki na posa ya koyeba ebele koleka wana mais na suka okokoma commentaire na yo bokozwa pe numéro ya chimene bokosola na ye eza juste to a passage ya lelo te awana koleka na ye mama nyonso ekozala en tout cas ndeko nyonso ya groupe na biso ya Radio TV napesi bino tu mbote namonaki De Gaulle aza wana napesi De Gaulle mbote namonaki susu mama Irene Maowa Fleur d'Or napesi mbote napesi susu nani susu na bosani mais chimene moto ayiba bakomo nyonso me atikeli na mosala en tout cas bami nyonso ya groupe Radio TV bango tu mama Zizel azali namonaki susu Jonathan Petre Yang azali Christian Ditou bango tout topesa mbote ezalaki juste tolakisi bino branche que non oza na Angola tokoki koinvite na plateau message oza nango toko okoleka parce que eza chaîne ya motu nyonso oyo tokosala sujet nini tokolobela comme tolobaki baavantage eza ebele na kati ya groupe na biso yango tobandi na mama Chumele Bopeti tolakisi bino comment émission eleki nango na kimia topesi bino tu mbote oyo kozala posa eza juste abenye ngai na privé to planifier jour oyo akoleka na émission eza juste na kotika ye moko na plateau asala émission na ye ou bien na kokozala pemena na seconde mais naza possibilité nyonso même ya 3 personnes tokosa même débat ya 3 personnes que oyo aza na place boye aza na Angola oyo aza Kinshasa ngai nasangisi 3 personnes tofandi place monte ce plateau même plateau même jour même heure en tout cas merci maman napesi merci napesi moi na biso oyo Cameroun asimeli osima ete mbote na bosi kombo na ye pesa ye mbote makasi ya tuka merci yoke merci à toi na mungala te mona prononcer kombo emso yo prononcer bien te la prochaine fois so komeni nango na kopesa ye mbote na sepeli mingi en tout cas merci